Karine Yamado, portée disparue. Karine Yamado, portée disparue. Répondre à la question, non, Aurélie, Yamado est la vérité à Kimi. Et puis à Kimi, mon côté, Kimi na Brenda. Brenda, ouais, c'est chef tel, bon, bah, Kimi. Bah, il y a qui na bango déjà. Comment? Bah, il y a bango déjà voyage au Basala qui na France ou en a zongi, bah, il y a ça ya États-Unis. Il y a un bango va garder na bango va 100 francs na bango va y a baninga ba Kimi na bango biso to Kimi kaka na grand monde. Ni ba ba mutabata mieux avec au maï. États-Unis na mité ça grand monde. États-Unis na mité ça grand monde. Yamado est déjà projet na bango. Ndenge za la carte papa ninga peso mbongo il faut kosa non pas peso mbongo yo ko yede na brutalité pas peso mbongo yango ba lata ki face wana ya mawa ya compatir na président ba Fabregas ba ko compatir na ba musicien nyonso elongi ya même motema nkoyi nzoka ba yeba déjà projet na bango bon to ba komika États-Unis bon to umela nini to umela nini to sokiti ya mabela ngo tika to chapwa pela mboka ni États-Unis mboka Macron o bazaka na liberté le waka na Kinshasa ozom ça facilement malgré tout ah ça moins difficile mais qu'on ozom ça facilement na zonga te ma yesu Fabregas yemo ka sala ki sagesse akumba makina sentiment ah bon ponga déjà ndi na sabo na memi bat déjà sentiment déjà qui par rapport à musala senga ke bat ke sentiment pona yemo ko kindi pa petit play bat pe bat bobina wana sentiment siko olmote ya maestro na te yeke mbalasima ame masuba tuti pour alors banini que oh yeso te so ba fisto ya mpanya o bazana na via nous va voyager te ba raté na bango ah fisto ya mpanya comme to soka memi bango wana de to na bango so ba okeli pour ngana on dit notre le makasi za shomi mukola chemin na voyage précédent robino afula ke mo pe bala la pongi tout afula mo alega la pongi yende na so regretter il faut kende Karine Yamado toyebi eza ya bomba te azalaki motema ya Fabregas maestro que je salue allez akoma so na zemi ya concurrent ya Fabregas comment expliquer oh mais mutaka mututi boko to so monique malgré na motema mais na za bato bazo coincer nga mingi na bato bazo tchanga bambanzi pamba ici il paraîtrait que ce toyebi ki akufika ya ko bota mais il paraîtrait que Sarah ndem taza koza liwana et par là étant que chroniqueuse ozige likamba ondeni poto yo ba vidéo ba émission so bima par là voilà merci Aurélie pour la question ndé à la logique mutu soka kufi makambo bima kaka là on a discuté kaka ezala ya malamu ezala ya mabe ebima kaka soki bato ba cité mingi Sarah Tola eza parce que maloba na ezaki mabe mais Sarah Tola za pouvoir boma mututé Sarah Tola simbi pe mamututé ezande ba maloba po monde to tambola boye na YouTube on a consulté Aurélie na bandoki batala biso aucun ça pas bonne to tambola total la monde entier c'est normal ba otala bino bandoki ba otala bino ba science okiti ba otala bino et tout c'est ça to contrôler au moins maloba na biso mususu ko kanisa te ke ndenge otala mabe Sarah Tola loba babilo mabe par rapport à maman ya biso Angélisco et loko ni ba okanga makati o ba bazuika sujet wana ba bimisa kaka Sarah Tola qui est na base ya liwana tandis que toyebi ki akufa kinde na imorancha ou te kobota YouTube ezalaka bongo te mokile ezalaka bongo mokile ezalaka mo po ebele ba loba ke eza parce que ba démonétisaki chaîne na ye nde yango na esalaki banini ba rechute wana ekinda koya bamisusu baoloba aza maloba Sarah Tola oui toboyi te kende okipa lataka maloba mutu mais Sarah Tola aza na pouvoir ya koboma mutu te internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK TV News. Aurélie Vangoula, maman de garçons capables, autrement dit la Bingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango pour les lona mbeli bino moi si munene pe o akenda sango tant nazana e plateau za la ranesengo nga benga kae la tête bien faite. Au nom de Priska Katalea, ma consoeur que j'aime beaucoup tolo be likamuni tolo be la makambo toyoki susu na via nova nga linga ngo mingi parce que yebi kande kindaka Karine Yamado portée disparue.
Carrie Yamado porté disparu. Tu as ensemble na Priska Katalea. Avant la pesa Priska Katalea maloba na pesi mbote na yemoko. La patronne à Judith Kalanga, moi sur Atika Pembe na défaut. Pourquoi pas toi notre papa Joseph Magloire na Cathy Allemande. Sans oublier d'Elvis El Sacero. Sponsor à Makas na Katia. Jika TV News. Fabrice Mandazana nga langage moko. Azo fongole langa déjà plateau. A côté c'est langa invité na ngai ya lelo. Fabrice Mandazana nga langage moko. Ok, merci. Priska Katalea que j'ai dit bonjour. Bonjour, Bonnie. Bien, bonne santé. Oui, santé bien. En tout cas, nous avons ça. Ils ont moins kaka baspene comme docteur au kitalobi. Toujours. En tout cas, presque Katalea la tête bien faite. Yonga benga kayo. Voilà selon Aurélie Vango. Soit tenir mon tenir à Guinea Italika et presque Katalea Karine Yamado porté disparu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci beaucoup Aurélie pour la question. Non, déjà, je dirais déjà un grand merci à notre patronne Korochen Jika Télévision, Maman Judith Kalanga, bonjour Nayo. Et un grand merci encore à mon conseiller, on a même qui conseiller Nangaï, conseiller Big Manager, Ibrahim Rutumba L de Royal 1m90. Un grand merci encore à Maman Véro, Babiwana, Maman Bayaya, Maman la Bisumoko. Bon retour déjà à Kinshasa, donc tu es bien que tu es à Kosepi là. Ah oui, hein? Merci encore à toi. Maman Véro, la joie. Voilà. Un grand merci encore à toi, Joe Gospel depuis Luanda. Un grand merci à Bino Baonyo Sobolingaka, Jika Télévision. Bino Bao Bozana nouvelle, vous continuez pour s'abonner à Jika Télévision News, Bozala désuité. Dans répondre à la question, non, Aurélie, Yamado eza vérité à Kimi. Et puis à Kimi, mon côté, Kimi na Brenda. Brenda, Oazaki chef-tel, bah on va Kimi. Bah yeba qui n'a pas déjà. Comment? Bah yeba n'a pas déjà voyage au Basala qui na France ou en aso bazongi, bah y'a sala ya États-Unis. Il y a un peu de garder na bango ba 100 francs na bango ba yeba ka baninga ba kima na bango biso to kima kaka na grand monde. Ni ba ba mutabata mieux aleki o maye. États Unis na mité ça grand monde. États Unis na mité ça grand monde. Ya mado yeba déjà projet na bango. Ndenge za la carte papa ninga peso mbongo. Il faut kosa kosa na pas peso mbongo. Yo ko yeke na brutalité pas peso mbongo. Ya ba lata ki face wana ya mawa ya compatir na président bon Fabregas ba ko compatir na ba musicien nyonso. Elongi a même moté mankoi. Nzoka ba yeba déjà projet na bango. Bon to ba komika États-Unis bon to umela nini. To umela nini to sokiti ya mabela ngotika to chapwa. Ya mo ba kendaki. En tout cas vraiment Priska Katalea siko étant que yo chroniqueuse. Siko fait wana ba kei ba kimi. Ba onde bato kima ba mise bato kima Fabregas hein ata yo mona place na ko jijangonde. Tenga sepeli. Nandeni. Priska Katalea au CP là te to lo banda bien côté wana. Au CP là musicien na biso Fabregas le métier noir papa Moellon que j'aime beaucoup ba mise bato kima kaye et Priska Katalea sepeli pourquoi? Pour yemo ko na. Vous allez la fin na Karine Yamado. Non, na fa na Karine Yamado te na sape fa na Fabregas te mais na linga kanze banzemu na sala ka sala banzemu ba bien. Na sepeli parce que yemo ko il fallait zana mayeni. Yo memi bat non en Europe ba kimi yo. Alors que même on sont aux États-Unis ata yo moko. Mais ça y est la musique. Non, na compte musique te ko sango te. Ngana memi musicien kimi. Na me masubino. Ah non, mais tata mbongo. Parce que musala ngo sala ngondeni yemo. Akene moko saka système afali ake kuna soka auto-tune soka yemba yemo ko playback asali playback. Ah, si je comprends bien, Priska Katalea a encouragé Makambo Eleki. Oui, on a CPD. Pour moi, personne n'a pas de Jésus. États-Unis. Ah, non, on a pas développé comment passe. Développer comment les corona se ko fele donc ba ça le démarche nyonso za no ofande pa bino yo mso bundana ka ko sa passeport ale oyo zonga pe na mboka ni États-Unis mboka Macron o bazaka na liberté le waka na Kinshasa ozomsa facilement malgré tout ah ça moins difficile mais ko ozomsa facilement na zonga te ma yesu fa buka yemo ka sala ki sagesse akumba makina sentiment. Ah bon? Pour nga déjà ndi na zabo na memi bat tes sentiments tes qui par rapport à ça les singa qui bat sentiments pour na yemo ko kindi pa petit playback pe bat bobina. Alors qu'il a bêti peu assure na yemo côté comment parce que je dis que ma yesu fa assure na yemo côté assure na ko ba pe quelque part assure na été comment expliquer quelque part assure na été pour yemo to composer bandim oui yemo to asala que clip et s'est déroulé bien sur la que beta conscience place moko et coïncider que ma ko ma monsieur basate ensemble en cha musique asali playback a cha musique e beta ya yemba na ka lokwa muto yemba ya solo mais bat ba yo ka musique quand on opine yemo ka bina makazi. Bon, qui monte à madame n'a pas foutu ma bé. Et foutu ma bé ko na sentiment. Voilà un sentiment. Si on monte à ma eso. Na te ye ke mbalasima ame masuba tuti.
po aloba nini ke o yesu ate so ba fisto ya mpanya o bazana na via no ba voyager te ba raté na bango ah fisto ya mpanya comme to soka memi bango wana nde atoko na bango so ba okende po ngana nde mutu na tele makasi za shomi mukola shomi na voyage précédent robino afula ke mo pepala la pongi tout afula mo alegela pongi yende na so regretter il faut kende il aurait pas kima akima comment c'est dani katele aza bien te akima c'est phrase pas moelo phrase kutu muta umela na vila no fa bosana kei e bongo ye muta lelo ya linga mai somi ipenda villageois concert comme Sankara villageois concert comme Sankara lokwa wenga mema Sankara pa pamba yebi mai so meme pamba te ya villageois concert et yaki mba moko atiki yango ya mibale yango soka ratango etali po mai so kazana pas voyager d'abord oui en tout cas shomi azakunati siko kotala état ya Karine Yamado mais a préféré Karakima hein ata yo même toujours encourager Aurélie asali bien encourager yango oyo ya mystique na ndenge nini kobota na bakini oyo esenga ifo sa maba misale belé po mwana lia mais kuna ndezana soka boti de eno ba mane kita bando futa mwana nakata libumu tango abota bando futa mwana parce que le temps bota si abotaka enzo musala amo mwasi apa ndo sala da chômeur te au États-Unis ata okanga suki ozambongo ebele mais apa ndo ko sala te azai chômeur te ata sala mesande mo kuna ezande mo tena awa kuna bazaka na système ba air donc on a ça ina na yo ya na monta mususu tant on a ça 30 minutes ana monta mususu futelanga donc kuna ko fanda ka kangi suki na ndebe so mususu futa suki $10 kuna ko zela on paye $500 na suki ka ya pamba kangi ya maboko en tout cas kuna grand monde katale au bank ça va pas pour encouragement ça encourager Karine Yamado na Brenda abule bien abota mwana na pays moko bien mwana ko la bien na ba norme aucune aise aratindika chakala mboka bana papa la te mama za la te biso nyonso oza na 50 40 ans mwana yebo président za mwana bo siko mboka za ba papa ndeni mboka bana en tout cas siko papa mwelo Fabregas le métier noir ma star na ngayo mingi parce que ngabanze mono mingi prisa katale ya lobimba asuka ko mema suba musicien même te ba so ko mema suba musicien te mais nga conseil na lingi yango te non c'est pas na ngote on Aurélie mutu pas za na besoin à évoluer tant yo memi déjà ba tutu ka liboso ba kimio eza déjà déception tika zonga sima réfléchir ebele te la so ya moelo te wala kimi wala pas moelo wala lo bango la lamba moelo na 3 sacs ya makala na 2 camions à remorque ils ont ba vota Aurélie au moins ala bango la soni pourquoi ndenge za na zo ka passe tout la ba fois c'est ba fois c'est ça ne passe pas tellement ya papa moelo ça ne passe pas par rapport à quoi Aurélie nga goza na choc mais na posa bat ba bango te non ça on pose après ba bango te mais longino il a saka que ça na choc mais il est très joyeux tala bien très joyeux tala bien ba fois c'est auto tambola ya yena danseuse na filo ba fois c'est tamboli boyo kitoni na zolobela a lobela to moka so regretter ba na ye a sepelé de ba ne ba kimaki bien sûr à cause sepelé mais soit makasi c'était ya pas moyen soit makasi par rapport à quoi et puis muto akimeza pas moyen son cœur mais enfin ya madou muto ndo to kisena na briquet ay ben ka muto amuto ay ben la s'attendait non ay ben parce que ayebaki anga tinda ba mbila te ndenga chembila déjà ba comme ya lecté ba luka bango c'est que suivi les cas par mesure de sécurité à vérification c'était par la mesure à vérifier si réellement ba kimi mais ça n'a pas que soit makasi non essuyer pour ba kimi une semaine avant concert et bon ata bon petit concert pourquoi ba kimi kaka avant concert parce que c'est la concert les temps ça la pas concert beaucoup si ça concert le ba embarquer bino bozongi bozo attente faut qui manque avance pourquoi mettre concert là pourquoi bo petit concert nzoka projet na bango ezaki tant bo si ça concert maman direction aéroport bozongi okimande okimande c'est qu'il faut qui manque avant en tout cas ndenge zana est choqué parce que bato bele bazela batala ba danseuse nene ba ye moko pa yele ke ba danseuse na so ba bini awa to za mbonge bele to kota mbonge bele to sepela vraiment ye moko esa li passe quand c'est chemise ko boka chemise da bina chemise auto que ça n'a briqué chemise za talama on a madote ye madoza ye mado chemise za chomi donc des ans là ba danseuse batikali wana batikali bele te na dimite ke ba danseuse pe batikali bele oyo abina makasi koleka ya madoto abina koleka brenda ndinga sana sa muta za choqué ya au moins de ça beto ko za la 10 15
mais mutu na mutu azala na talent na ye. Ah oui, hein. tokozala kiesi logiquement parlant, oui. motema moto efanda ye mosusu epa Aurélie motema moto mosusu efandaka te ngaka berili ngaka berili ngaka barbili ngaka barbili parce que barbili na kimi yo ngai na koremplacer barbili te na koremplacer berili te donc moto wana otika na état de choc ata azoseka ata azosala bavideo ata azorépété mais ana choc ya bamusicien badanseuse nde bakimi deux voyages successifs epa aloba na biso mais maestro oza pena papa moelon. Ah, vraiment, faut le dire. Oui. Ah, papa moellon, parce que des voyages successifs, mais c'est bon, kima. Mais parce que le corps, ça, la AVC. Parce que le corps, aussi, ça, qui m'a estomé, l'icône, n'a pas papa moellon, l'icône, n'a pas maïs, l'icône, n'a pas pas, l'icône, n'a pas le métier noir. Oui, on boit, on s'en moque. On va se comprendre, mes amis. Pour y aller dans Zana, à l'objet de ce que, ce qu'a zongi en arrière, et on a des musiciens qui sont kima. Ya ba mise musuba kimaki na Angola tele katangi Ibrator na ba mususu nde ba kimaki donc ye atanga komba Ibrator en tout cas atanga komba Ibrator donc atanga bo mesano ba kimaka ya mona ngo normal te ngam musicien soko kima ya normal te il faut oluka elunga nzamba beso to changer ba stratégie pour comment yo moto il banda kima okaka normal te musicien te ba linga ba déstabiliser mais ba bossa que ya za force force ye fa za egla amona na musika tango esimba te otiki esimba te kataleya parce que yebisanga neti concert eza neti lobby lelo shonga kimi baferisi na bakimi bakitesi na bakimi ansa sikoni ye papa ansa te po azalaki na idea playbook ansa te ye azaba bastratégie ansa te obeta playbook jamais obeta te nyonso balinga omoni nyonso wana bamisa bakimaka balinga nde badestabilize vie ya nova mais ye alakisaka kaka aza charge na maestro a réfléchir bien papa moellon a réfléchir bien te pourquoi batokisa moellon la 3 sacs ya makala na 2 camions remonte à Koni. Jamais ça bango temps. Pourtant autant na mutu oyo zo mema na poto ba rimer uti ko bima ke ana zemi ya mutu mususu. Zemi ya concurrent na yo. Ba rimer et puis yé moko pe ayebi ke za so. C'est compliqué. Otali na ba photo ya Mado. Carré ni Amado. Toyebi, eza ya bomba te. Azalaki mutema ya Fabregas Maestro que je salue. Allez. A commencé son azemi ya concurrent ya Fabregas. Comment expliquer? Oh, mais mutoka mututi. Boko to so monique malgré na mutema, mais na za bato bazo coincer nga mingi. Na bato bazo changa bambanti pamba. Parla ngolo bani. Ba che bambanti papa parla ce ngolo bani. Bon mais fa ya madaza ale bienvenue pété na Villa Nova. Comment? Kwa kenda ka tour liboso. Et na bato bele ba yimaka même na ba foi so filo so tam sezo ye banake ba yimaka même retour à merveille ya mado. Pour retour merveille amado pas comment ça va excès de zèle comment comme mona ndenge ya zongi aye ko zonga pasi ya zala kitosio na ye wana sikoto ngamo bato ba cheba mbandi bato ba cheka ba mal à l'aise ata ba filo wana yo kasi bato nyonso bazaka na balingaki te c'est ba na kusema yeso koma ya bango ezalaka bongo to yo mona ke président lingaka mutu moko et c'est le pe mutu wala mutu o sepela nango te o baye pe kaka. Et ce que tu as moni personne va doit lingaye a moni pe mukolo orchestre wana sepe na ye ba solo na bango bien a lingi na ye ba ça flatterer tu na zebe bon ce que so pe ba yo kana jana yekiti atanga ko makuna kima bo weba ndini pour yekiti ça pouvoir histoire faut to landela ngono très bien on a pouvoir changer et voyager après na moment voyager aux États-Unis bongo pour anite ka faire voyager ka ninga ka faire voyager pour ya zoya kimisa na bongo ninga bimendi tu pas pese ka ne pe kana te bongo ninga bimendis basala ka bongo na bongo ninga bimendis ninga le mama beki tala azui mutu amninga akimisi ninga mama beki o passa za ka elombo ko langage kan de changer wana na zemine c'est normal akima mais puis soki azanga pas zeme ngo ninga za la kakati awande pona malamu seke ka ne ba mema ye ko ya kimisa en tout cas vraiment histoire oyo eza un peu compliqué faut to éclaircir en na mikolezo il faut to éclaircir en N'habité Fabrice Mandinanga, soit l'engagement ou comment. Ma chérie, presque à Katalé a une tête bien faite. Bisola Karine Yamado, ça reste à revoir les sous-soins. Mikoleza, to betango sous à longue et à large. Tout soutien dans l'isolo ou comme les biso na YouTube. To longo na ba comédie, to longo na ba musicien et continue à monde na biso. To remis soko kufela. Maman la biso Angelica, ou je sais biso mutema pasi maman matière. Auti kotika biso. Tout le monde a biso ba chroniqueur to lingana te. Ici il paraîtrait que ce toyebi qui a fait ka ko bota mais il paraîtrait que Sarah ndem taza cause liwana il parle là étant que chroniqueuse. On juge les kamba ondeni. Poto ba vidéo ba émission so bima.
par là. Voilà, merci Aurélie pour la question. À la logique, tout ce qui a fait Là, on a discuté. Ce qui va citer Mingi Sarato là, c'est parce que maloba na ezaki mabe. Et puis là ba geste na ba photo na sala ezaki mabe. Au moins des abobisons sont amis. Les amants de tambola non kana ba monde, tambola non la ba rapndo, tambola non la ba baisse, tout ça la tambola non ba concurrence. Na boité, tout ça la concurrence moko loyal. Ngana ko lukana selo mo boye, et attirer attention ba batala asala ka onde ni pour ngape lobby, mutu mususa yiba pe maye asala ngo. Mais moi ni siko ba guerre ya biso mingi eza on dirait ba sango na mutema penza mutaza pe na kanda mona na ke ana kanda muto pani muto akoma na ba niveau oyo. Ba guerre auto mona ya ba kofi ba wera na sese ba kusola na bango. Il y a encore juste polémique voilà. Pour ceux qui to bazaki ba ko na mutema penza, wenge ka to fakate ata ko fana te ba sangisa ba podite ba suba ngaba yati. Benga ba yati parce que ba biki ona to sola na ete na fana sika mona ete pa ko boma ngapi. Ya YouTube siko ko mi mabe. Ya YouTube ba ko mi ko lakisa ngona ndenga bomoto bweza malamu te. Mais Sarato la za pouvoir boma mutu te. Sarato la simbi pe ma mutu te. Ezande ba maloba. Po monde to tambola boye na YouTube ona ko sauter Aurélie. Na bandoki batala biso okanisa ba bonne to tambola totala monde entier donc normal ba otala bino bandoki ba otala bino ba science oketi ba otala bino et tout c'est ça to contrôler au moins mama loba na biso mosusu pe okanisa te ndengo otala mebele boye aka mutu normal a fanya la mukite bandoki ya famille baza bandoki ya quartier bandoki ya avenir na batu bakufa na monde de ténèbres etala biso na YouTube lelo oyo kolia mutu ezala ngo société faut zaka makila na déjà so ça na bituma na ndoki moko la famille na bino aluka ali ayo yeba siko so 1000 ndoki basanganya libanda ya quartier ya batu bakufa ba yeba singi nzele pa na olive kwa za na posa na okende mais siko bakota kana maloba to ka ba témoignage awati muto témoigner angala zaki na ko leka na ngala kindoki na ngala monika mama afingi mwana yo okufa lelo na kutika na maloba na kufa lelo na ye na zuye pe ka na maloba mama na ye moko est ce que amuta famille amuta famille était mazuye to boite Sarato la loba ba biluba mabe par rapport à maman Angélisco et le koni ba on kanga makati o ba on bazui ka sujet wana ba bimisa kaka Sarato la qui est à la base ya liwa ne tonde cette yebi ki akufa kinde na imorancha utekobota ka YouTube ezalaka bongo mokile ezalaka bongo mokile ezalaka mo po ebele ba lo bake eza parce que ba démonétisaki chaîne na ye nde yango ne salaki ba nini ba rechute wana e kinda koya ba misusu ba lo baza maloba Sarato la oui to boy te ke ndoki pa lata ka maloba mutu mais Sarato la za na pouvoir ya ko boma mutu te donc ya loba ki na yeka na ndenga YouTube yango pe maloba mususu to loba kana batna TV il faut ko yeba ndengi nini ya ko loba mutu mususu ba le e bo poni to loba ke angana obeta na ngao te mususu ba si ba le ya na famille no ya kufela ma aka ndemo ko aka ndemo ko bo mutu so ba si ba le na famille no yo lobi siko maloba ba kotika na maloba no mo te ko memika nkolo mo ya elo mo yebelite bien sûr que oui en tout cas vraiment biso ba chroniqueuse ya ba benga biso ba chroniqueur ti partant parce que maloba na biso mo to loba ka biso to contrôler c'est ça to loba ka rapona ko lo surtout to monika caméra de télé na mo micro na ngande ba chenga ngo donc il faut la loba nyonso OK il faut qu'on contrôle ce que tala ce que recommande na to Sarato là bien que to yebi ke za bongo te mais ntema na yo compréhension na yo za compréhension na ngai te za compréhension à ma vérité donc mutu na mutu a oui ko analyser na ba ndenge na ba surtout sur chaîne na yo comme na ba niveau mo ba level moko boye on peut aussi kokanisa ke komi na ba jemo boye en tout cas ko tento veya penza na maloba na biso parce que presse en ligne to kufeli na mobanga mekambo makasi surtout banda to koti 2022 presque à Katalea et là au moins interpeller ngai to longo alo ba liwa ezo kufa na ba accident et tout et longo na ba comédie longo na ba musicien et koti siko na presse en ligne presque à Katalea là dit to kozwa pour likambo imorajo ne bande kata na kamba la moko bon mon amutu fa sambela kakati mon aza ba kisina et puis apa ko sambela aza na ko sambela ne abongi sipe ko sambela et puis ba ranking pe ya fond ezala pété tout ça ba concurrence et wane etika osala mais wane etika osila comment ni concurrence eza loyale ngana ko za na moni mama vero asala émission mo na chaîne a beti 85K pendant dans 2 heures du temps ngape na ko fana na bi asala émission ndenge nini ngape fana na changer ba stratégie pour eleka ya ye ba batala ngape na beta plus de vues par rapport na ye wane eza concurrence moko loyale dès tout monde na ba musicien a beti musique o a beti nse moni boy a moni ke binisi moni na moni ka binisi te ngape fana beta na luka crime o e binisa c'est normal mais o ya biso ba la maela ngoti on peut pas mailler les choses entourées na bata bien mais biso ba YouTube c'est comment ka soko fingité
émission etala maté soko lobi mabe soko tongi mutu te la vie mutu te wana de ko mabe OK luka photo na ya kala ya bomwana pour sambuser kaka ngone na ba star OK ko investir via star a vivande nini ba témoignage de sande nini neti bato ko ba chule neti bato ko ba prophète dodo kamba bato ko ba tamine ba weranson donc so landela fine a vivande nini ali ande nini makamla sala ande nini wana eza ko sala documentaire ya ye wala de la fine na ndenga bien mais ya biso ko musala biso ya musala biso mais ya biso so ko na ndenga mabe wala de la vie mutu po onuire wala de la ko ta mabe okweisa ekaka oyo kseso millier c'est ça peut-être kindoki OK luka ba témoignage ezaki na kindoki na basini yo la sur internet pour ka osambusi wana siko to sela ngoni na ndenga mabe ya ngwana peso babi kindoka ngwe kota makasi na internet ba ndo kufa na ntsebe pe of kangela biso mo rajouter po biso moko to za ma to ta malamu oui to ta malamu te c'est tout biso mo to ta malamu en tout cas vraiment tout ça be mission malamu bat ba tala kaka to lobela rappel essentiel ngala mituna ka mundele o aye awala sakande ni osa mikate atala mandeni aye awala sakande ni na okanga suki ndeni ata batene bandeni batale baye basali kama bagaga batale mandeni ya biso ka fo buzobeleka musala na ebele po talema fo onuire mutu moko boye neti ngana na Priska boye fo na nuire Priska na loba mabe ya Priska na loba peut-être ba le passer mo ya mabe ya Priska po batala ngai na sala base en question pas bien et puis comme système yake donc boyo kaniko moi te ça boyo finga ye boye OK ko so pas ni ngana yebi afanda ka boye alala ka boye mais ce n'est pas important o bien internet ba ko mo baye biso ba biso po ba bi ke yo ba benga so ba konifati ba konifo na biso ba autre ba buzo ba te ko taka to mais to zara mélanger na ba buzo ba wana Priska katale ya na juin mois temps mot de la fin par rapport à émission na biso na moni nani Fabrice Manda os na ninga déjà que to komi na suka mot de la fin non par rapport et puis pesa ba ndeko na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur conseil surtout wana vraiment bete na ngosi à vous la parole. Bon, en fait, on peut ça un conseil à qui tout ça, ça on a professionnalisme. Pour ebele peut tout ça, va tout tanguer la biso en journalisme. Tanguer la thé mais ou ebika koloba, ou ebima ko poser ma question na yo donc au ça moi sagesse ça me m'appelle ça. Moi sagesse ça ko répondre à ma question au ça ngo bien. Alors tout ça là ngo bon tout ça ko ça buzoba. Tout ça ko ça va excès de tout ça va excès des ailes et amalamté. Ba to batala biso za maele ba bazo bati ba baye biso. Et comme ka andeni ba sala ka buzo andeni ba lelo atini sala atina ba Congolais. Sango na biso eki mabe. Osala musano be samsano bien ba talo kaka. Ba talo kaka ba to ba linga o kandinga o samsano na ba talo kaka. Tout ça musano ngona ndinga bien. Tout longa na ba fitita ko finga na ka ko sona ka na internet. Ba garde esprit ya buzoba. Ba na ba vie privée na internet, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour un jour pe ba baye biso ka batana batala bien de finga na ka ba baye bini. Boso kota Karine ya Madonna Brendo pesi ba conseil. Tenga na pesa ba conseil ba zonga monter. Ba bomba mamba makasi mbila mo na monter. Potaka Karine ba deux fois bota pe place à bien. Donc ba bomba na penza. Nga conseil na pesa moka nga ba bomba na Fabrice nde maestro Fabrice nde azwa mayela azwa leso mba sima ameka sulti. OK, moi ba dédicace Nga masika na ba onyo sto balingaka JK Télévision News donc on va continuer toujours à s'abonner et na ba onyo so balingaka biso bo commentaire apeka ba commentaire na biso sala biso bien et puis ça biso sous courage ya ko bongisa ko to sala mabe ko to bebisa ki to bongisa donc ba ça toujours brancher biso to sala na kanga pona sala ba msala donc voilà. OK, merci beaucoup. Priska Katale pour Nathan na yo disposa ki na yamba tout ça quelques analyses to salina yo mukolo ya lelo. OK, par là, tu comme na souka émission na biso. Baye bakenda sango ona yamba ki pona bino Priska Katale a une tête bien faite. Tu comme na souka na pesi mbote mingi na ye moko groté soit dilemme. Na katikati ya Bruxelles mo bala mande fois pe mais pourquoi pas toi notre papa Robert Kanza. Robert Kanza, Babi, sponsor amené à JK TV News. Maman Odile Kitumba, grand prêtre mère. Babi charge na bango. Dina Dynasty, Balobi les stars du moment. Quand tu as na YouTube, tu as Dina Dynasty. Au commun, on a fait une mingi na yemoko image d'or Fabrice Mande. Babi caméraman à soi, caméraman à concordé, Mikolo n'a coquetté. Fabrice Mande, pourquoi pas toi Montréal que j'aime beaucoup, Feli Mwamba Issa. $100, c'est quoi les nouveaux riches? Pourquoi pas toi, Coucou Bofana, toute la famille Bofana, hein? Coucou Bofana, Blandine Bofana, Karine Bofana, Yabino Yangwana, Clarisse Vangu de London City. Ntakanga Masona ba Londres, wana ye, wana mon oncle chéri, Richard Simba. Richard Simba, Bambote Bele Bisika Ozali, hein, mon conseiller, Richard Simba. Sans oublier, Sayo, hein? Sayo, Babi Tamacha Sayo, Bambote Bele Bisika Bozali. D'ici là, portez-vous bien.
et bye bye, à la prochaine.